après. On a fait que nous avons fait un bon à continuer. Et bon, il y a une maman à Koufi. Aujourd'hui, maman, il y a un mouton, il y a une maman à y. Non, agozongi sa. Agozongi sa. Tete konji mangote. Ona ni elinga kunda mama ani ama mama na efa na kinya te. Ba finga ngo mikolo nyoso vimo bi mama. Spirituellement déjà Karine a somba ama mama na e. A somba ama mama na e. Bien sûr. Ni no boto spirituellement te. Il y a un état d'esprit à il y a une bombe à l'eau. Oh, bazo baza awa mingi bazo. Il y a une bombe à l'eau tu vois. Mais il y a une bombe à l'eau c'est outil na sa maïs place c'est outil pour éviter moi ça va toi couper grâce au connement piété te pesa. Ba biso na cela Charlotte. Mbongo outil na kata maïs et moi somba molimo mama na te esclave. Molimo ne ke ko sala. Pour na nini bino bozo na raison bo ma elete. Molimo aligné molimo il y a grâce mbizi bena pour na na ba bijou na bela ça na ngwa ke na mon pisa ke vraiment ça. Ah la vérité. Ah ibe étoile. Ah longole étoile. Azo yi ba amba mama na ye eke ne ko sala musala eke ne ko sala succès. Yo mon ka te mama na ye. Ye ngo te ni mutu sa yi ba ye. Yo ba te ke so kuni ma parents na ba to ba camarade ba kunele na cotisation. So ki parents na akufi bo funga matoi. So ki parents akufi ba kunda ke kana mbongo famille na mbongo na omoko. Akuna mama na famille na ye. So ki ba kuni ende ba ka opesa cotisation mbongo wana etika kana sima pona matanga. Wana mais kokunda nanu ba kundi eta na moke akoliko zo mbongo ya ennemi te. Ennemi wana abando bela mbongo na ye sola mbongo na ye e bando benga esprit na ye. Mama comment na kuna mama na yo? Na kuna mama na yo. Mama kase bino sola mbongo na kutanga bela kana kuna mama na yo ko ba contribuer aka. Na kuzongi sango. Kuzongi mbongo wana. Kuzongi sango te. Kuzongi sango. Est-ce que na Brazzaville bato kunda ye ba sa suba za kunati. Ba ine toka ba za kunati ba drang yeso ba kundele mama te ko pesa mbongo ya ennemi. Ennemi yo ya finta mozo finga mama na ya kufi. Il est grâce à ça abonné ko belisa na mama na ye makasi ningwana. Akela yo rando na bato ba simba ba kisi le. Bato ba kota ba nganga bato ba bimana ba edingwe. Yo ke na bango. Siko mbongo na bango po susu. Grâce à Zoba non ba tu ka bato. Alors la life a gozong na nyala lobi bon. Il faut ayo kanga bien. Moyo bisaya na misu ya batu na misu ya batu abina so simbongo na yo ayoka tala la voix du peuple c'est la voix de Dieu maman gas mbizi avant maman na ye azongi sambo lelo kaka azaba kuna mama na azongi sango même kaka lobi azongi avant que de Brazzaville azongi sambongo wana awa ekoma Brazzaville impossible azongi sambongo wana mbongo wana ekokota avion te. Bon, bana un pote avion, c'est bien au moins en que la bino, biso que la bisoté. Elle n'a rien dans la cervelle cette fille. Hein. C'est ça, elle n'a rien dans la cervelle. Elle a vu. Dans la cervelle. Ah non, mais maman yo, on peut pas s'y asuka. Ça soit somber là qui Rachel ou Hermès. À quoi que nous sommes sur Hermès. À quoi que ça Hermès mais on peut ça un bon ndam. Ba biso ça tellement mon petit Simbisi. A foutre ata nyongwana après 2 ans, c'est ça la pour nous. C'est pas s'y asuka. Akote kataki na mote ngana isi nonga na kenaki chenette na soma ki 750 ba pesa nga 500 na uto zongo sa wana zaki chenette lobi na zongo sa wana kingo na futi mbongo wana 2 semaines na zongo isi nga kuna na mukandati na ke na mote te ana Paris na simbi sa chenette na nga pona d'ailleurs besoin 500 euros yim ebela bijo na ko dépense ya suka a ça le esprit dépense ta ke na yi muto abongi na bibu net mo ke kunde na mbongo ennemi. Nambonga muto yo finga ki grâce mbizi ezana ti miso na ba Karine te ngana Karine to uti Kishasa Karine akoko sala ngani to lia to mela mais grâce mbizi bana Kishasa na Karine ba yoka na kate batikala ko yoka na te mama munga ennemi ozwa akozongi sango na koma Brazzaville akozongi sango to sala 50 ngana pesa 50 euros ya ekali pesa 50 euros donc côté nga déjà 100 euros déjà ya ekali 50 euros la dose c'est 50 euros bon ça zongi sambongo wana. Donc ça, la 100 euros, 500 euros, tu peux payer 500 euros. Non, c'est bien, c'est bon. Avant qu'il humilie, avant qu'il humilie, il y a communauté brassavilloise. À humilier ma brassavilloise. Histoire grâce à Betty chute libre. Histoire à l'humanité. Nous avons serré à Brazza, on ne dit jamais. Et ça tous les jours. Et ça même à soeur à Kinshasa, Zobo Yango. Manike awaza bon on a Kinshasa. Nga kama chef. Batakisha kwa sababu atakuwa kwa sababu bon c'est pas jouer en ligne. Bon c'est pas jouer en ligne. Ba lève ça ma carte sur Sambo. 50-50. Hein?
azongisa mbongo wana azongisa yango na misu ya bato toyebi toza na matanga grâce nga nakoki kosala likama ndenge wana ata na cagnotte nga nasengai Karine cagnotte ngai nasengaki ekutu te nasengaki jamai asalanga cagnotte mais tani ngai emilenga nga naza quinois de 100%, mais jamais vaut mes grâce miske Karine mon compte. Là je te dis la vérité. Mais Maniké, il n'est pas au courant. C'est au courant de mon kilo, il est au courant de donc on comprend. Sony, à ce la communauté pour Sony, ma boss vient s'embrasser au Tibet. Soutenir, mais papa nani walesa auto tindele mbongo est-ce que 500 et qui va 500 walesa ko tindele ba 5000 waleta mtafuta kisale non nani bakole pourquoi louer pas salle soit le mec a besoin mbongo bakole pesi mbongo il fallait pas louer salle parce que quand il faut avoir rendre ba tindele ba mbongo na bango ti ayebi ke baba obi kishese za ndeni ayebi ke no matanga déjà na oya intel oya ba oya patala basta ba ayebi ke na matanga kasi ni basta ba oya te pa beba na batinyoso mais ça la kimpiaka bato bala iko il fallait que quand même bon na salle bona bomba na yango et plus de 2000 et quelques soit 3000 la salle on est fallait bomba na on se rappelle on commence 2000 euros à salle 2000 euros à salle t'as niveau obligé pour prouver quoi à qui na yebi on va pas no kana ndaku te bato yo ta na ndaku c'est que comme sur le bana bato ya lokuta ali salle kwani salle la ngula payo na côté Mani ça déjà ils ont un bateau pour soutenir basé belé. Ya azangi 500 azangi ça. Maniké akozongi sango très vite. Victime est tindele mbongo, fallait tindele mbongo te. Aboni boy ko sa to soli boy. Quoi songi ça? Oh, ma frère mon père ça, azongi ça. Makamba riki akobenga ye alobi fanya akobenga ye ya ba tindela mbongo fanya ba fanya opesa ye muta kufi lobi ka na mananu na mire na yokuna alobakela na dosese na zongi simbongo ya Karine mokonzi lelo biso biso live sanga etela dano zebenga ya zake pa globe mama kufika téléphone kama kufi lobi ka awa ya ko na fanya opesa ye fallait opesa ye 500 euros ba hérité wata ba opesa ye ba opesa azongisa non koso mbongo papa wanga ba opesa ye bato bila ni ba opesa ye grâce donc ça azana bato bela ba ko ide maka te ba youtubers mbongo ya adversaire equation la deuxième ngai atanga grâce kosola te mais grâce asalela mwana na ngai mini ya Vodacom mpona tia 100 euros elobela nge lote Vodacom nanu kutu mwa kufi lobi youtubers tosomaki keno oyo nyonso toyabata victime ba ms banate baki totia 100 tokotindela yo mama kufi lobi yake osopa na 500 po ani mama na awumeli te ata tobaki te ata toya matanga te mais ça va toyaba youtubers ye pa youtubers ça va tokosala boye yoki ozwa mbongo moto boye azosambwisa bato lobi koma ona kudela alobaki apesa 5 mama na nakofinga yo le même jour na téléphone nakosasa yo na téléphone actually bakokufa na poison omoni bana basi bakokufa na poison mpona nini oui actually ya otola mpenza actually biloko olia na ye la deuxième ezali depasi ya suka mama na ye te na ye libela nyonso oza nango ya valeur okosimbisa aza na voiture so besimbisa voiture esimba te ye fakitaka na 500 wana ye kati estopi ye ndenge epuis na live oyo ozofinga mama na ye mama na wakufi ye kozwa mbongo ya moto oyo bande kofinga mama na ye amipesi valeur te po anini komponi komipesa valeur te soki ngai nasengaki Karine cagnotte bomoni azofinga nga sikoyo moya finga nge sate po aliki nasenga ye te yango moi bavoice nyonso atindela ye nga finga ye nga natiaki yango na nini nabi na orépondre yo te nzambe alimbisa yo mpo nga nasengaki yo elo te nzambe na nga alimbisa yo Karine c'est ma petite mais ayebake soki akundi mama na mbongo wana vi mobimba Karine badolamisa mama na cimetière badobelaka ngam nakundaki yo ngam nakundaki yo abandolamisa chaque jour
mponi kosambwisa mama ndenge wana mama na yo moko ke tosambwise ndenge wana mama na nga maniki ata nde na pasi na poto atande bazokina na kondima te na akozongisa yango nde lelo nga na question bato pas la mort de sa mère. pardon nga na question bato bakokoma non eza rando ya internet eza rando ya vie ya tous les jours te eza rando ya vie ya tous les jours mais c'est n'importe quoi ça eza rando ya vie ya tous les jours te ebongo awa si nga na tona na ndako na ye kutu na banda kolia te me mokolo ya kaka na biloko nazwi fufu na ye na lia etikala rando ya tous les jours akoma balesanga te ikola fufu ya mokolo moko ama balesanga natiaka foto ete talesanga ye etikala vi mobimba te etikala vi mobimba te akabelanga bilamba na senge te bilamba okuna alata te safinganga yango vi mobimba mula boni esalaka ba 10 ans safinganga yango mikolo nyonso ezaka internet te ye adn autofina manike na fufu aliaka baolobaka makambo ya internet makambo ya internet tu sais pas que y a une veillée makambo ya internet eza makambo ya internet okoyinde nini anya mama wana etika kosambola se ya moi ake na ye libela azongisa mbobu wana azongisa yango aloba kayake no baboi na baboi nyonso ya yango nazongisi soko na nga moko na nazali mpe bato baboi apprendre bato mosusu kena tofinga na pate so tosali lolamu oza soir ya Kinshasa olobi ke eza bien te biso mpe ya braza eza bien te bongo wana ekokasa jamais braza parce que mama wana il faut apema na kimia eza bete tous les jours bakunda mama na Karim Mokonzi akunda yo mama mieux biso braza tosala 50 euros cotiser il fallait soigner respecter la mémoire de sa mère etokana ye kuna donc mieux mama na yo moko ntina tookisa so mama nosoni na ya cimetière vraiment mama na te na ye libele okisa soni ya modele mais condoléance pesa na onga mais cotisation na oloba merci beaucoup otia te po kapele ngango mais na nini ba condoléance mais mbongo na ozwa te c'est tout il fallait qu'elle dise ça oli atia na mio na ye nani apesi nga 500 euros elengi 50 na nini nabuza 50 na nini 50 eza moko eza 30 000 francs CFA voilà comment bino bozo koya te na miso ya bato fo olobake na mwana dose je vais donner 1000 euros elle a 1000 euros moi je ne suis pas avec l'argent, je suis marié avec un français, on contrôle l'argent, on ne gaspille pas l'argent, attention, l'argent c'est pour les autres. Quand tu restes beaucoup d'argent, il y a Karim Mokonzi, un point c'est tout, 50 euros c'est rien, c'est 30 000 francs CFA. Dans les familles, on donne 50 euros. Et ça, est-ce que c'est combien? C'est la foot, il y a 3 jours, non? Il y a 3 jours. Elle, 10 jours. 50 euros. Na opesa 50 euros, tu as la cotisation mission nyonso tout au banao le yo kaka. Soki to yo ki. Ya basa cotisation ça 500 wana. Basa 500 wana. Basa 500 wana. Maso sango afaka ta Brazzaville. Sinon babazaville ba osambwa. Bomona ne bosambwa. Bongela. Mo bosambwa. Ma fille afinga ka grâce à no finga abana na Brazzaville ba prêtre bazala kité. Yango nde akofinga. Bogoyeba. So bozo simbo wana te bomona ne bando. E comment ça bota live. Wana alo ba Brazzaville no surtout bokomi ba chinois. Mais oui, ba kundela bino mama, ba Brazzaville. Tolongi bino na 500 euros et les autres aux 500 euros. Oui, c'est quand médaille pour 500 euros. Moi, je suis venu en France pour jouer avec de l'argent. Pour faire le match, vous êtes malade ou quoi? Ah, grâce.
Nana boss, nana benda. Merci beaucoup, merci pour le Merci beaucoup, moi je te soutiens, tu as raison. L'homme prudent voit le mal de loin, tu as raison. Kitty Sanga, merci beaucoup. La deuxième. Merci beaucoup. Tous les jours, non? Maniké. Bazabonné. C'est des spirituels. Je vais te répondre là, avant que tu descendes là. Maniké, je viens de dire, j'ai dit ça auparavant. Donc, toi, tu viens de compléter. Tout ce que tu as dit là, les gens ont validé. Tu as tout dit. Tout ce que tu as dit là, c'est la réalité. Mais tu ne peux jamais accepter l'argent de ton adversaire. Au final, maman n'a yé. Après, on a pu ça au bon yo zuango. Maintenant, mais on n'est pas encore, on ne sait pas encore la vérité. J'espère. Mais, Maniké de ton côté aussi, ce qu'on dit on la live. Ça la choc. Parce que la mine, ça la choc. Ce qu'on s'en attend, on s'en live, au petit choc. On peut avoir un petit choc. Ok. Choc. Tu me suis on choc. Tu gaspi si lobby. Quand on la muka, à cause de ça mongo oyo. Et tu as carré mon compte oyo. Ma chinois. Bon, tu as gaspi si na c'était. Moi, on a traversé Atlantique, voilà. Mongo, il y a carré mon compte si ça ne va jamais traverser l'eau. C'est l'Atlantique, non? Jamais. Et traverser mer Tetoboyi. Ok. Maniké Azawa. Maniké a boy à lobby niet. Azong ça. Qui ça non la deuxième? Azong ça. On est ensemble. Azong ça. Merci Maniké pour le soutien là. Merci. Bon ok hein. Maniké a lobby Azong ça. A lobby que non a qu'un panel hein. Et bah Brazzaville qu'on a qu'un loba. Après si elle a raison. Donc je ne suis pas seul à penser comme je suis en train de dire là. On est nombreuses. On est même nombreux avec les gars. Bah oui. Donc les gens qui veulent monter. Maniké avait un peu le truc là. Il n'y avait pas trop de réseau. Je ne sais pas si c'est un réseau ou l'autre là. Oui papa. Oh merci. Merci papa. Non c'est bon. Non on ne te fera pas. Merci papa. Oh, c'est gentil, tes amours. Voilà, bon appétit. Oh, merci. Mon papa, il me dit, maman, qu'on l'a battu. La commandé ma pizza. Ma pizza nous paye tard, mais c'est pas grave. Libala. Oh, libala. Oh. Libala. Allez, maman, qu'on l'a mané au thé. Qu'est-ce que ça là? Libala. Izala kaboli. Oh, libala. Ah, il y a ma pizza. Donc, Maniké a lobby nini. Maniké a lobby boyen. Que Gas Mizi. Ayebi. Karine Mokonsi. Donc, la famille. La doseuse vient dire ici à Grace Mizi. Grace Mizi. Je suis ta sœur de Brazza. Bisous ceux qui m'ont koufoka. Tu as 10 000 ma cotisation. Tu as ébélé awa. Tu as notia. 50 €, 20 €, 15 €, 30 €. Tu as 500 € à Karine Mokonsi. Tu n'es pas prêt à. De toute façon. Ça ne peut pas se faire. Aux gens qui clash dans Karine Mokonzi. Après, si on bon, lobby merci. Mais merci, ça ne veut pas dire que non, tu vas l'utiliser. Merci d'un geste ou un amère. Aux gens qui sont bon, au salaire PayPal, au viré en go. Au y'a que le madame soit battu grâce misi. Na zone ici, Karine Mokonzi, na zone ici au bon, il y a Ekaline est là. Elle est d'accord avec moi. Maniké était ici. Il y avait des sœurs de Kitsasa. Le frère de la RDC. Bazala qui a lobby non. Et qu'on les caté. Ok. L'équipe balamoko. Non. Quand ça va charme sur les réseaux sociaux, ça va retomber sur toi. Au longoli bazanto menayo wana ozaki na ngwa kitoko wana o siango na sema zo niata. Au fini mama moto. Pendant que ça mama moto, mama na yo akufi. Moto ngo wana va ko défier la mongo. O ya que nous ba sac. Ya mona na yo. Donc on la moto wana na quoi? On a niveau assez quoi. Après j'ai 500 € au jour. Le même, il fallait faire tapage avec ça. Quand tu avais donné les 500 € là, tu devais faire une petite vidéo, même audio. Au Cameroun, on a donné ce tour. Et puis, Karine, attention. Et ça l'a gâté. Quand c'est comme ça, tu ne peux même pas dire merci. Non. Tu dis Karine, ne joue pas avec moi. Ok? Mais oui, elle devait être ferme. Tu es fâché. Tu vois, moi, c'est le cas de Naboye. Nana Silika. Donc, ça l'a gâté. Nasagi aide d'internet déjà pour Nayote. Nasagi aide à ma publicité. Nayote. Yo, ça ennemi Nanga. Il faut s'excuser. Je vais venir m'excuser après. Mais tu ne peux pas me faire ça.
tu veux m'excuser, je vais venir m'excuser après. Mais maintenant, là, non. Tu ne peux jamais me donner 500 euros. Oh, c'est ma fille là. Faut que ça qui la dose, le comportement dans la oyo. Dans les gens bamba Karine dernier de audio. Voilà, il y a là pour la vie na tout. Mais comme ça, charisme zéro. Olobio, merci. Et les gens ils croient que non, tu as pris ça alors que tu n'as pas pris. Mais grâce Missy, bon, on ne traverser jamais l'océan. Ça ne va pas traverser l'océan. Grâce, charisme zéro. Jamais océan. Bon, Owana, au Sango, avant même que tu aies voyagé. Mais non, biso avant tout ça, tout lancer, cagnotte dans la lotte, on a numéro na yo, tu as numéro na yo, awa. Tu relancer cagnotte numéro na yo. On a déjà la petite seconde euros à côté. Ah, il y a une minute, il y a 100 euros déjà à côté. Donc, monsieur, on va là, si on doit 500 euros dans 2-3 jours, après, on va live. Mais bon, la carrière, on doit très vite dans comment on va Braza. On va comment à Willy et Toka. Tu vas rendre cet argent très vite. On n'est pas d'accord. Ils sont dans Braza, c'est le but, non. Parce que, tant qu'on va dans Braza, il y a des gens qui sont opesi baninga kuna ya ki opportunité ba ça ba na Braza tant ma fille baninga Braza chien zaï chien ba bona lo baboyen to kunda bino ba zaï chien oyo ba Braza kunda bino mama opesi surtout bana kisa za wana kuna ba bale tant bango basola ka bango kuna ba mpala women ya Braza na ba mpala women ya Kinshasa tango tout ka barano na bango bozoba wana oyo ka to bakunda biso mama na kuna bino mama na 500 euros bazanga eloko te en tout cas ba Braza mboye ba Braza chien même bango ba kozoda eloko e même casse ko tout abana Braza ba donc eko comme slogan na bango donc grâce Missy tango ba fille ba ya ba clasheuse na ba clasheur oyo ya TikTok oh zaï chien oh Braza chien oh zaï chien mais là comment le banini to kundela bino mama ba fille ya mpiaka maka minene boy Gas Missy Italio Italie. Bon, nazo. Ba baliki ba mata. Italie. Nanda linga mata. Ko isi medaye. Ba demande où ça ebele. Vous abino mingi nanda linga mata o. A quoi isi pesa médaille ko la doseuse. Mama. Ah, vous ça peut-être. Elle va rendre ça. Ba koute là pas ka ça. Qui veut monter Victoria Azawa, Maman, pourquoi c'est là qu'il y a maman, c'est pas maman preuve. Mais nani ya matiri makelele bala moko nani alinga matao asa love Nicolas Panet la Chine oui Victoria ngai tuna nayoka grâce à loba qui apesa ki maman bana kiti sanga umati Singapour aniki changa zoba oyo yo pesi combien maman oya zoba oyo yo pesi imbécile yange c'est toi qui fais la demande tu dis que kiti sanga imbécile na yo baba tisaka moto soko sali demande c'est kiti sanga mama oyo tisaka moto soko sali demande Scheiße zu spät. Ye mo ka sali demande am la matisi na comme la maman oyo idiot na yo ni mo ngibo tiaka l'autre là gas là idiota Das war ja eben gerade so. Ja, ich hab doch voilà l'autre la Victoria. Bon les gars sim ça gas mais se touche hein ba chinois ça ya ba saleté oyo. Il est quoi pirater. Mais non ba chinois est fait où mais là même. Où mais la carte ba pirater oyo. Bon les gars sim ça gas mais se touche. Bonsoir maman preuve. Ba ngwanzu oyo. N'importe quoi. Loba na yo maman preuve. akoki koloba D'accord.
La doseuse, en tout cas, j'ai pris le temps de bien t'écouter. Na yo qui peut intervention, il y a maniqué. Mais la vie nous enseigne chaque jour. Merci, prépare ton sac. La vie nous enseigne chaque jour. S'il vous plaît, coupez les micros, il y a du bruit. Oh, Mati, pardon, coupez les micros, je vous en prie. L'affaire de cendrier. Voilà. Donc, je disais tantôt, la vie nous enseigne chaque jour. Et aujourd'hui, nous avons remercié Père Mundele qui a créé TikTok parce qu'on a TikTok, tozo yeba qui est qui. C'est vrai, bah, moussous basala makambo, eza nango ba délire et tout, mais moussous bakena nango penati na mozino. Pona okota na sujet à Karine na Grace Mbizi. Moi, ce que j'ai compris, Grace Mbizi aza muto internet. Karine aza muto internet. Bango mi bale baye bani lelote. Baye bani lelote. Et lelo, ce qui Karine a comme une étape pour soutenir Grace, parce que d'une part, elle a compris que c'est sa sœur. Non. La deuxième, laissez-moi m'exprimer, non. Non, il y a que ça, sœur, il y a que ça, parce que soit. La doseuse. Tu vois, non? La live, Grace Mbizi out na live siko Grace Mbizi out au matin na live ya Glory Olangi tout de suite na out bimala na tout de suite na out na Grace Mbizi out au matin kuna mama la doseuse azolo ba très bien mama mutu oyo oza en plein live azo finga mama ya mutu li boy libo a finga mama ya Karine d'un coup aux une nouvelle que maman a coufi en plein live. Comme vous avez dit, elle a compris, elle a qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a rien compris. Maman, moi je voulais poser une question. Pardon, Bandé, comment je peux poser une question? Gisèle, yo le but que où tu côté la via Grace Mbizi le bini da bodongi sambongo. Grace Mbizi a lobi boy. Pourtant parce que bazo loba. Grace Mbizi a auto kita siko na live la Glory Olangi. A auto loba siko tellement ba tumino so babi que Grace Mbizi za la raté. Ba simbisi yo touche za 12 ya bana wenge. Et a 12 bana wenge ba simbisi yo. Ke bo azaki na semba mo asengi demande. Asengi demande a Mati Grace Mbizi a lobi nini. Kengai na kati ya portefeuille na ngai naza mbongo kokate sikona kuna mama na ngandenge nini il parle nga na Mati po énervé nga na Mati na yebisi nga oh yosko 500 ya Karine ndeko kunda mama donc 500 Karine so ezate donc ta maman va pourrir oyeba na batute donc oyeba na batute bato bois kaka bois même si faut voiture na yo nga yebisi ali na portefeuille na ngai. Elle a bien dit, na portefeuille na ngai mbongo na sala ngoza ya kokokate siko na sala nini batu batuni PayPal o PayPal wana nene ya yoka explication na ye donc on mona que même pas na besoin ya kozongisa alors nene ya mutu baluki ba numéro na ba Marie Laure bazu numéro ya vandi amonika ka PayPal moko boye koti ngana yebise Grace o tie na zamba na zo ka bien tenga bi Grace Mbizi arrête un peu to biso so kufela ba mama tozo ba choc koyebisa ngate ke oza na shop yango moni PayPal wana doki moza la terre kozongisa ngote donc tant on démarrer voiture est-ce que on garer voiture quand même on démarrer so mona nzela ozo kota même na kata salle hier t'as fait live na Glory Olangi na kata salle bon t'as la Glory Olangi hier et tout ngala bi hier moi j'ai regardé au sala live au saba snap mais pour na reçoit ka téléphone na yo kozongisa retour à l'expéditeur ya mbongo ozo ba ke portefeuille na yo. Il n'y a rien, bon, vous avez un portefeuille, vous avez un et tout et tout. Yo, tout ça, va challenge, ah, bah, c'est ça, héros. Même ta voiture, quoi que si, pour ta dignité, pour ta dignité, pour sa voiture,
Moi, je dis ça. Maman Gisèle, je peux te poser une question, s'il vous plaît. Mais Bile Pepo Bakisaka, Gisèle, tu dis combien? C'est ça aussi, Maman Gisèle, mais oui, votre garçon, vous avez dit 500. On est allé côté si je ne me trompe pas, mon collègue et Sopi Bango, le maman na tribunal, 1m20 euros. Écoute un peu, la doseuse. Même 2000 la Chine peut monoko. Parce que la justice déjà. Ngana za chinoise mais ngana lingi bino pe ba cotiser bo ko sa 5000 bo pesa na grâce mbisi pour que pe la Chine pe mondo ko pe kanga parce que la justice makambo 500 wana te motablobi ke la trousse ne azali suna 500 donc bo tikaya Sopi Kire basala ki Karine Mokonzi ngana za chinoise jamais du tout ngana ko chinoise ya bango nyonso ba fanda na poto bata na safo pesa te 500 muninga pesa ko mo saba vous voyez quelque chose sur WhatsApp vous voyez quelque chose sur WhatsApp là non Sonia non à un moment donné non c'est vrai que parce qu'il y a eu des conflits entre les deux moi je vois ya Willy Mochine peut ba repesa na bango tu peux ba repesa ce que on a ba ya choisi matata eza ko pour me tout